atilo kwa atala tomona ki linga kiyo mingi Janina Baba msajala kalamu tala banda ko beba pakiti za kusudi pakiti buka la ça les bandaka nango bien hein les bandeli kuna si que bâtir un sona il a qui bien et tenir pemba mais côté ils ont la lenteur après un moment il y a une rupture il y a misala tu ne sais pas pourquoi mais depuis que le président a salaka tour à l'écarabouille moni misala a relancé les sources tu ne sais pas pour côté ça zone mo enclavé un transport qui passe il y a beaucoup de la bonne toi ça vous enchante c'est qu'il m'a cassé vraiment. Ils sont là pour nous. Ça qui d'ailleurs dans le milieu moko trop enclavé mais to komi quand même maintenant moi faveur ya coquine mais et l'occasion ça la biso moi pas si mouké que eza mo un peu lent pourquoi parce que eza na babilo comme susu ezangisa qui est pas na biso suite ya nzela mais to bandi kozwango à partir de nzela ya liboso basalaki pa quartier nyonso zomona eza lisusu na maïté Maïzo les cas sous pourquoi parce que bâtiment nyonso ezaki ravagé à cause de la réseau yanzela. Alors pour le présent zela ayé mais ba privé biso sikoyo ba opportunité mususu tozaki nango ya mai. Alors yango to senga ke bako ate vite pour que misala esi là régime des eaux ekota ba memela biso ba mai. Mais sinon musala isa bien, ils ont évolué bien. Topé salongo ni na chef de l'État. Mais nous avons encore deuxième problème où les OPS biso passe. Problème, moni na kati ya ba pont oyo bazo sala na ba terrasse. Tozo mona ke ba corps suspecté bazo ebelé. Oyo bazo profiter à partir ya ba terrasse oyo bazo sala. C'est-à-dire to komi komona ba indigent, ba tout moko oyo bazo non identifié, ba komi que se camoufler à cause ya nzela oyo. Alors, tu as moi sécurité et zala et puis orientation pour que tu aies sécuriser le milieu na biso mais sinon nanzela ndenge zo salema longo na chef de l'État tu apprécier misala naye tu za ba jeune tu zo soutenir avancement ya misala progrès ya misala milieu évolue tu peux expliquer so tali courant ezali mais sauf que mai mais nandenga misala ba pesa moi appui pour que ba achever au plus vite que possible pour bambote. Nzela oyo za route moko secondaire ekeiti na entrée principale ya Njili Brasserie sokoza na kati ya au traverser Mayanjil na ngambu donc nini oyo kokota yango obimi na Sekomaf okei Njili Brasserie oleki tout comme okoya pe boye ok poids lourd donc oyo eza na poids lourd. Donc tozo sepela makasi pour que nzela oyo to komi kozwa banda awa tu na ville à partir ya awa na Bikanga ozui Zando ozui
commune nyonso ya kati à partir ya awa soki bozalaki na ntongo bolinga bomona déjà que non vraiment tozalaka en pleine activité ndenge tozala kowelela lisusu train tokipaka lisusu train te tosepeli mingi puisque malgré que eza moke mais ezosunga biso population millier ndenge tozalaki kokima bakuluna boye bazobotola bino biloko na train mais lelo likambo wana eza lisusu vraiment tozosepela makasi malgré basali yango moke. Ouais, bah travaux et bandaki loara bandira nyonso so bandi otunga ndenge ezalaka bandaki bien et poussant déjà progressivement musika malheureusement elo mabe komi nango pété nzele ezosala ma bien que seulement ko umela mokie mais ezokende déjà bien ah là wana ndi na edité wana za mamuna bango ba maçon na za na habitant ya venir quoi na constater ka nzele umeli mwandambu mais et tout bien. Bon, difficulté zalaki ya makasi tozali na moyen kotambola te donc poto ezalaki awa impossible mais nzambe merci na ndenge apesi biso nzela na gouvernement tomoni nzela ezosalama donc tozali na difficulté makasi voire même bacamion ezakokota te donc tozali na baproblème ebele na nzela oyo mais ndenge ezosalama boye esali biso vraiment bien. Bon elo nakosenga na gouvernement ataka habitant ya avenir ça juste ka ba komisa ngoti na suka ba batia ba moyen na bango musale umela te parce que umeli ezo sala manango bien mais e umeli. Lingaki yo mingi Janina D'abord, ça me kalamu. Ça va ndako beba bakiti za kusuka bakiti buka la